Ok, mboka bana mboka toye lisusu na tumemeli bino lisusu basango ba masolo ba information bo mesana kolanda tango nyonso na nzela émission na bino le diaspora debout à travers wabino molobeli Anderson Bala Pablo na ndeko Didier bo mesana kolanda tango nyonso sans plus tarder. Anderson Mbote grand journaliste Didier boni sango boni pa na yo ya nzoto eza malamu toza informé toyekaka pona kosolola na pepe nde tolobaka soki bamoni biso c'est que toza na likambo ya koloba. Donc c'est que bana mboka bazala ya kosepelo memi masango malamu. Oui, toza kaka pona ko informer pepe na ko dénoncer ba makambo ezo salama na mboka na biso. OK, tolobi bongo lelo toza bongo na dossier ya Vital Kamerhe. Tozolobela bongo défense ya Francis Kalombo pona Moïse Katumbi ndenga zo défendre ye. Tozolobela bongo porte-parole ceux qui ensemble na ebito ceux qui zanani boko découvrir tout à l'heure zo menacer ba Kassayen celui qui loane l'équipe bokoye babino ba Kassayen et puis tozolobela lisusu bongo message ya Edi Kapen et pas mokonzi mboka Félix Tshisekedi Edi Kapendo Kabila kangaki na prison soit déjà bomaki papa na ye. Dans les Félix Abimisaki, il y a un message, il y a un Félix. Bourlanda message, voilà tout à l'heure. Toujours le bela bongo réforme à Seni, banani barokamba fait Seni, tout oyo, pour organiser une élection moko ezali digne et crédible. Et puis tout ce qui sa bongo na loi oyo Félix a signé pour na exploitation minière na partie est ya Congo. Molobele mboka sans plus tarder dossier à Vital Kamerhe bijon tolanda kindenge. Et les Kanaki en direct na RTNC bakangaki ye tout ça bona boye bambongo ti lelo te barate bambongo ngo azongi sobi azongi sate lelo malade lobby malade na centre nganda kuna vanda me mutasa koma bien azo sengaka dialogue kuna na Félix Tshisekedi mais o soit déjà za malade na hôpital est-ce que dialogue wana ko dialogue na ndo ba sonde na munoko na o comprendre te. Alors dossier na eto ki ke ba juge ba lobby il faut rebondir les sous semaine oyo baote ko sala appel na ebité se suka kindenge nini fungolela bana mboka dossier ngo za ndenge nini ya solo les grands journalistes Didier merci na motuna na yo na opesa mbote na papa Michel ya mama Marthe ba mbote na ona musika ya ngwana na pesi mbote na David cameraman o ezali ya CVN yetu produit prod CV N yetu prod bambote na ya mwana e mama Abigail na mbote na musika yango wana ya solo tozosenga na balandi nyonso ya diaspora debout tango zolanda bo partageaka ba émission na biso ba vidéo pe bo s'abonner pe numéro na biso eza wana na kobenga na ko pesa conseil to na ko soutenir biso na lolenge nyonso oyo nzamba ko toucher pe ko tsela bino na motema pour vous soutenir biso parce que tous en a posa ya soutien na bino en tout cas vous s'abonner et belé penza pe vous partager vous avez ba vidéo na biso pour esa la bino bien merci na koti na question na yo grand journaliste Didier problème eza ya Kamerhe eza biso nyonso toyebi likambo ya 100 jours programme ya 100 jours oyo ezali ya président de la République apesaki pe bapesaki nde Kamerhe azala lokola gérant yende muta gérant ki o ezali programme wana ya 100 jours to mona ki biso nyonso ba so de muto esilate ba maison préfabriquée et salama mukie to moni ba hôpital mususu et salama te ba école et belé fa ke salama ba école et salamité donc biso nyonso tozal to yebi ndenge ni makambo ileka jou au président ayaka na inikini pona ko visiter ba étudiant to mona ndenge peuple ayema yewana moyibi Kamerhe batu nyonso ba yebi yango après te komona justice eye ko tindela Kamerhe invitation à kene ko répondre et ye pa lobaki asira ki alobiki akokende première fois abangaki akosaki justice eye ko tindela e deuxième invitation deuxième convocation le ayaki kokende ko répondre et kokende ne ko répondre banda ke naka ko répondre justice ba monaka
que moyen batika e azonga ezate par rapport ya ba preuve par rapport ya mituna o batuna ke ba réponse na ye justice amonaka ngo clair tende justice azwaka ye ataka ye kuna na kasho et azokende ko samba bafongolaka dossier na ye o ezali pepe mokili mobima totala yango tolanda yango ndeto yiyaka komona o ezali ba détournement o ezali intelligent ba détournement moko o ezali intelligent biso nyonso tomona yango ba pouvoir yango pe balakisa biso yango justice nasuka aye kopesa Kamere o ezali 20 ans par rapport ya ba preuve o justice azaki nango na bambongo o ebunga o emonana te nde ba condamné 20 ans to komona Kamere na ba avocat na ye ba eko déclarer que justice wana esalamaki bien te ba kotisi ezali recours bana ba kotisa soki justice etie date ebengisi bango baya ba avocat kaka bakoya o Kamere za malade o bapesa ye liberté provisoire o batinda ye akende ozwa basoin libanda ya Congo bandeko tomona wapi bomona wapi emprisonné babimisa ye bakende kotinda ye akende kozwa soin libanda ya mboka esalama te na mokili mobimba mais bavoka oyo bayebi loi bango balingaki esalama na mboka na biso po peuple esiliki la président république po peuple alobake président ya république pe azalaki complice na makambo ya Kamere ya mwana alingi akimisa kaka Kamere abimaki mboka mopaya po akende libanda nzoka président bato ayebi na ye makambo wana te makambo nyonso ezalaki géré na Kamere biso nyonso tolanda yango biso nyonso toyebi ndenge nini elekaki justice aye ko rejeter ba demande wana nyonso ya ba avocat ya Kamere o bande ko senga pona liberté provisoire pona Kamere akende kozwa ba soin libanda ya mboka justice a rejetaki yango sikoyo to komona tant pe yango ekoki justice azotinda kaka ba invitation na ndenga tinda ka ba convocation po bango baya ko répondre biso to yebaki ke dossier ndenge ebandaki Kamere azoya kosamba nzoka Kamere ti lelo tozoloba Kamere ayaka na yete bavoka na ye kaka nde mutu bayaka pona ko défendre ye Kamere azoya te pona nini toyebi te maladi nini nango oye esalaka 6 mois to 4 mois mutu azoka nzoto makasi te abikaka te mais atindaka kaka maloba so alinga senga dialogue to soki alinga senga bato basalele marche po ba soutenir ye wana nzoto ye makasi po asala soki tomonaki na ère ya consultation tango président alingi a kata alliance ya FCC cash tomoni Kamere asenga pe yepe akende ko participer président ayamba na kati ya consultation wana oui. Mais tawana asalaki maladie te pasi na biso yango tawana nzoto yaki makasi mais tango bayambi ete bayambi kaka batu na ye wana maladie zongi ne justice na ba information na biso tozanango que justice akokata makambo le 15 nde toze la justice akata par rapport ya ba preuve pe ya ba makambo nyonso ndenge nini ezali siko mwana mboka tolando malamu na bokebi nyo dol makambo nyonso suka le 15 oyo après le 15 oyo bakosala sur appel ou bien non et puis le 15 oyo ndenge ba information zanango bakosakite na ye abimi provisoire zongi Congo ou bien bakokitisa nde ba peine na ye ou bien comment wana biso toza ba juge te soki biso tobandi koloba tobandi kopesa o ezali ndenge justice akosala toloba musu bango te toza complice na justice ayebisaka biso de awa makambo po toloba biso toza justice te mais justice lokola bango batanga bango nde baza na ba preuve et bango bayebi loi ya justice par rapport ya peine ya mabe ya moto wa condamné combien d'années justice nde moto akokata akoyebisa biso nini oyo eleki to justice ya moni ndenge nini rapport ni justice azui pe décision nini asuka justice azui poto yebi ke Kamere koti na ba dossier mususu même ya lukanga lonzo to yoki susu kombo ya Vita Kamere na kati ya makambo wango donc aza garçon moko oyo lobi nango Israël Mutombo ndenge alobaki na Moïse Katumbe aza sal ndenge mona Kamere salite eleki mabe eleki mingi elati ye kolata. Donc likambo ya dossier ya Kamere tozela bongo le 15 nde justice azokata makambo nyonso
po na ngai abimisa bambongo bakanga babiloko na ye avant na kuna prison apurger babiloko na ye totano ndenge nini tokoki kokende na mboka liboso. Ya ba dossier ya Vital Kamerhe to soki si yango wana. Deuxième dossier likambo ya congolité 100% congolais mwana mère lobana yo pe de père et de mère. Oui, Mikolo ezaka Congo, il y a des pères et des mères, congolité. Ne yango makambo Mikolo. Ya solo bandeko, ya solo biso yo tozolo bela mboka to bundela mboka na biso, tozali ba 100% ya Congo, toza 100% congolais, il y a des pères et des mères. Donc yo tuna mutoza pembe no mwana mère. Yo pe de pères et de mères. Akoye biso mon cher, yo pe de pères et de mères, akoye biso ndiko koyeba qui est qui. Likambo oyo ndezo sala susu mwa passé komi mwa nungu na ba télévision ba musu ba lobi soki bomeki ko lekisa loi oyo to kokabola Congo. Ba musu ba lobi soki bomeki ko lekisa loi oyo ezo ndire bolinga te Congo e développer. Ba musu ba lobi ba 100% ba congolais bangwana nde bazo détruire mboka, ba étranger bango nde bazo tonga mboka. Mais na ba émission na biso eleki kuna totalisi bino comment ba étranger bazo tindika bana mboka base la liboso. Comme ça, il y a un système d'exonération, il faut que tu taxité, bazo bambongo wana, bazo kende kotonga na bamboka na bango. Ya solo. Bandeko na biso na Congo, bazo futa ba salaire ba $30, ba $40, misala pasi. Ba $10. Kuboa ke la bango ba soyi na bilongi, ko meka kutute, bambata, donc ne musala ba étranger yango. Le lo soki ko étranger a su pouvoir. To bossa na te histoire ya Moïse. Azalaka israélite. Maintenant à mon que égyptien azo beta israélite. A bosanaka keno azali chef na kata Israël atali de gauche à droite mutazala kita salinine. A bomaka égyptien wana akunde atina mabele makile gangaki. Ya solo. Alors moi na mboka tomoni awa Francis Kalombo aleki Chine chaîne télévisée azo défendre bongo Moïse Katumbi. Panza pokeza boni. Ya solo ba mission soki bolandi na ba mission elekaki na sina lobela ki o ezali kambo ya Francis Kalombo. Francis Kalombo biso tokanisa ki o changer. Pona yo défendra kaka ba paya. O défendra na mwana bana mboka te. Oh, à part Moïse Katumba ça défendait sonani. A défendra o ezali Kanambe. Hippolyte Kanambe. Ye a défendre que Hippolyte azali 100% congolais. Azali mwana ya Laurent Désiré Kabila na mama Sifa. Bana kutu ya Laurent Désiré Kabila bango mokoto mona ba Etienne Kabila bakima mboka. Ba yoko fana na mboko oyo ya Afrique du Sud. Pe basali musala oyo batu nyonso basala ka ya sécurité. Bazalaki humilié po bayebaki ke Kanambe azali ndeko na bango te. Joseph nani Francis Kalombo yo longwa na Congo oya awati o corrompre o ezali Etienne Kabila po andima kaka ke Joseph azali ndeko na bango. Bango baboya o defenda Kabila na lolenge nyonso batu nyonso bayebi ke Kabila za étranger. Tala lelo yo okomi ko défendre Moïse Katumbi. Oyo azali papa na e grec juif pe mama na e zambien azata na makila ya ba congolais te mais bokomi ko défendre Francis Kalombo zoloba ba congolais 100% de père de mère bango ne babomi Congo olobi président Kasavu asala eloko te na Congo mais président Kasavu abebisa Congo te ndenge akutelaka Congo ndenge atikela Congo amemaki Congo likolo te pe akitisaki Congo na sete atikaki Congo moko stable au peuple azo vivre bien ba bourse ya ba étudiant ezali kobima bana bazo kotanga malamu bato ba famille baza kolia ba fonctionner chaque fin du mois bazwa ka salaire bazo zo ba crédit. Siko yozo lobake Joseph Kasavubu asala eloko te na Congo mais bato babomi Congo ezali bato baza nationalité douteuse tala Kanambe o bino bo travailler na ye tala niveau amemi Congo otiki lelo ke pa Moïse Katumbi
Moïse Katum na Kanambe baza mutu moko. Tout le monde a ezali intervention ya Buyambo. Buyambo yo za ko féliciter Mobutu par rapport ya Kengo na Seti Yale. Mais Seti Yale atika bozuni na Congo. Seti Yale azoki bozuni nyonso ataka na Belgique et ataka na Portugal bandeko pardon, ataka na Portugal, ba portugais ne ba profita na bozu ya Seti Yale. Peuple congolais azwa eloko te. Tozomona kisangani tango ekwei nani déclaration ya suka ya Mosengo ezalaki nini? Ba congolais ba invita kinga na mboka bona yosunga ba passe baza bazoba. D'avance kutu ngana za congolais te nazala nga étranger na yaki kaka pona sunga ba congolais sikoyo nazongi na mboka na nga. Eza déclaration ya Kengo. Kengo toyebi mama na ye azali rwandaise. Papa na ye azali polonais. Siko tango yo zo pesa exemple ya Seti Yale na ya Kengo wadondo. Makanisi no eza nini? Po yo moko pe ozali nationalité douteuse. Yango wana bongi bo sala o ezali groupe na bino ya ba meti ya ba nationalité douteuse nyonso. Po bo bundisa biso pa na mboka. Ma bokolonga biso te. Bokolonga biso te. Toboyi ki congolais ya mutu te. Même ba oyo bazwa ba nationalité congolais. Ndenge bazombo bazwa nationalité congolais. Ndenge ba nyamulenge bazwa nationalité congolais. Toboyi yango te. Mais il faut bazala na limite. Limite. Bakoki kozwa o ezali magistrature suprême te. Bakoko koma président te na mboka na biso. Mabe ezali wapi? Soki bozozwa bapesa ba gouverner ndenge Moïse azalaki gouverner. Tomoni o ezali infiltration ya o ezali Ruberwa ndenge alinga teka minembwe na bandeko na ye ba Rwandais. Tozomona Matata Mponyo 50-50. Tozomona Zoé, Jeannette baza ba étranger bakenda ko investir na bamboka mupaya na ba Tanzanie kuna bisika ba bakola bafanda baza ko investir na Congo te. Et bon Francis Kalombo lelo yoloba que au défendre Moïse, au défendre na nini? Mutu nyonso ayebi Moïse ayibi mbongo, ana mbongo koleka même o ezali budget ya l'état koleka même pays. Moïse a signé ba contrat ya minéraux na biso na ba pays mususu ba contrat mususu biso to yebite o to ko maîtriser yango te. Mbongo Moïse aza ko corrompre bato, o aza ko pesa bato, o ya sombi ba journaliste na ba député, a sombi ba parti politique. Oyo bango nyonso bateki ba parti na bango ba yena ensemble. Mbongo wana Moïse azwa eza mbongo ya makila. Tomona yo Daniel Safu. Oloba ke soko luwane leki okoboma moto. Soki yo bomaki batu poko ma député na eza vérité. Poko ma député okenda osimba ba kiso boma batu. Kindoki wana ongomoni sango biso boy mais okokokate. Yango tambola ka ba makolo ngulu ozolata biloko oyo bangangano bapesa yo ozodenda lokola edingwe po intimider obangisa biso peuple congolais. Daniel Safu ko sila na bino yango oyo Maki Mukebai to regretter na présence na bino kuna na Katanga. Eliezer obata maki pona nini soki ezalaki likambo za ya malamu. Il fallait que obimo sala ba intervention na média. Il fallait que expliquer peuple. Ozofandi kimia pona nini Eliezer? Oh, Eliezer pa vandi kimia. Aboya ki même ko leka na média, même ba filmer, même ko sala intervention, même ko expliquer, mais azalaki na kati ya Katanga. Bango nyonso, Peter Tiani kutu yo, bon, moi to la na ezate c'est normal. Bo luka moyen bo vivre. Yo Peter Tiani, yo kutu moyen na Pierrot. Tala ba Pierrot mususu. Mawa trobo teki moka na bana basi yo toyebaka ba mama nde bazaka na souci ya mboka pe souci ya bana ba journaliste na biso ya basi yo bondimi bo trahi peuple congolais mais tant na bine koki esuki nde toyo ko mona lisusu o ezali porte-parole o azali président soki ya jeunesse ya ensemble ya côté ya Moïse azosa la déclaration lobi ke soki loi o eleki et ko sala ke baboma bakaseye boboma bakaseye totala bino soki bobomi bakaseye
Pekimia efandi tondi mabino. Bomboma soki boko kota prison te. Mwana mboka tokeno malembe. Porte-parole et ensemble à l'objet que non, ceux qui va député va mettre collection loi wana sur la congolité, ou mutako accéder à la présidence, à la magistrature suprême, comme chef de l'État, des fois à la Congolais de père et de mère. Ceux qui va député va l'équipe sur loi wana donc bango va menacer va casser partout va kozala, bazonga na casser c'est ça. Denga lobby po ba député national nyonso baza na kati ya palais du peuple baza ba kassin. Yo kutoza mutna malobo yo lobaki il fallait que justice landelo denga landela ki faux pasteur Ngoi Mulunda. Il fallait que ba landelo bakanga yo na ebite pona nini batiki yo. Na maloba no ya mabe wana. Metozo ebisabino tan na bino esili. Et lobi nango o ezali Israël mutombo Moïse a déjà tellement salité et lamba ya pembe ezui mafuta. Siko okoki ko telisa yango na savon kakate. Donc il faut luka ba javel, il faut luka ba système ba forme moko ba biloko ebele po telisa yango. Boko ko telisa Moïse te. Moïse azana mabe bele koleka. O soki justice a fongoli dossier na ye président Kutu ayokeli mawa. Ayokeli mawa azongise lié nationalité congolais. Si Mobu nani Kabila botola qui est nationalité. Donc par là tu le baketo pesa qui na biso Kabila raison. Kabila bango na bango ba yebani bango na bango ba paya ba nationalité douteuse. Netan Kabila moni Katumba tie mbeli na Mokongo. Ne moni ya mwana saki Katumbi bongo. Katumbi tangu ba botoli tangu passeport on est inspiré qui. Tant que l'ambassade na biso ya Congo na Belgique boy ko pesa ye passeport. Si ko passeport nini o yazala ki ko tambola nango na ba pays o atournaki nango monde. Ezaki passeport italien te. Ezaki passeport italien. Mais wana on dira zo ki on loko la deuxième nationalité ninge zala ka ba congolais pas za libanda azana passeport ya South Africa mais tandis que za congolais. Katumba azali père na ye azali juif. Père nae azali juif. Mère nae maman nae azali zambien. Parce que passeport italien mais to pesa une nationalité congolaise ndenge to pesa ba zombo ba o uta Angola ndenge to pesa ba nyamulenge ba o uta Rwanda ndenge pe to pesa ye muta uta Zambie. Mais ake ko zo sous nationalité italien. Ye mutu moko combien de nationalités azanango? Siko basali loi ndeko na biso Noël Tchani a proposé loi oyo loi ezalaka déjà na constitution na biso Kabila kana menda chanzaka loi wana sikoyo ya sengi tozongisa kaka loi wana siko atangi ne kombo ya moto te ndenge nini bino bolati bobimisika kombo ya Katumbi ba nationalité douteuse nyonso bake ko sangana sima Moïse Katumbi. Mais ye moko Moïse Katumbi alobi ango alobi loi wana eza buzoba. Eza buzoba te. Pona ko protéger intérêt ya mboka na biso. Banguna ba pays frontalier na biso nyonso ba infiltrer biso na niveau nyonso. Siko pona ko garder ozali sécurité ya mboka na biso. Il faut mwana ya mboka 100% de paix et de mère. Yene esengel azala na magistrature suprême président république pour na ko protéger et ne konabiso Noël Tchani asukite alobi même oyo esengeli azala akamba aner ya mboka na biso même oyo muto esengeli akamba oyo ezali Sénat président ya Sénat président ya Assemblée nationale premier ministre ya mboka na biso et général état major poza la général ya état major ya mboka na biso ba fonction wana nyonso na ba ministère régalien nyonso batu nyonso o esengeli basala wana bakamba yango il faut bazala congolais 100% congolais de père et de mère et biso nyonso peuple congolais tozali sima ya loi oyo toko voter yango pe tozo senga na ba député nyonso bo voter yango soki bozo ko sala manœuvre toko kende na référendum et pour totala soki nini ko salama
parce que biso nyonso peuple congolais toza sima pour la protection. Tomoni Ruberwa nationalité douteuse ndenge infiltré mboka na biso. Tomoni to Kabila papa yaka na bango musée Bugera Bizima Kara. Tomoni bango ndenge infiltré mboka na biso. James Kabare azalaki général état-major ya mboka na biso pe ministre de défense na kati ya Rwanda. Tomoni ozali Bosco Tangana bakangi ye na CPI ake kuna ke koloba ke ye azana congolais te mais azali na rwandais mais a travaillé na armée na biso lokola officier munene. Tomoni Kunda aiti lelo azana Rwanda banda kota Rwanda loba ke ye azana congolais te azali rwandais. Sikoyo makambo wana nyonso tozwa ngo mayele te. Tomoni makambo oyo Jeannette Kabila oyo Zoé oyo Kanambe basali biso. Tomoni yango bati lokola Vital Kamerhe infiltré biso na lolenge nyonso. Tomoni makambo basali biso ebongo biso bakongo tozwa mayele te lelo tokende ko voter oyo ezali 50% rien 100% de père et de mère ne biso peuple congolais tolobi. Mwana mboka na moni tokende non bongo tokoya na sujet mususu likambo oyo tokotika yango te tokosala ba émission tokozongela yango tokolobelaka yango ata 100 fois tokolobelaka likambo ya congolité. Yo pe de mère et de père 100%. OK. Toke bongo na likambo ya Edi Kapen apesi bongo message pa ya président de la République Tolanda. Ya solo même bible zolo bana biso il faut tozala reconnaissant na mokili. Ndenge tomoni frère Patrice moyembi munene ya mboka na biso alobi foto yeba kosenga merci pardon na pardon. Soki muta saleli bolamo il faut kosenga ye merci et eza kotinda asalela yo susu bolamo. En tout cas ndeko Edi Kapen asali 20 ans na prison ya innocence azalaki innocent. Bato baboma Moïse Kabila ancien président na biso bato mususu soi-disant oyo amikomisaki mwana na ye na complice na bandeko na ye ya Rwanda na ba multinational ba impérialiste ba belge ba français ba américain ba boma o ezali ndeko na biso mwana biso papa na biso président république ancien président ya mboka na biso mais bakoseli bato mususu oyo ezali Edi Kapen akweyaki na kati ya likambo yango akota prison asali 20 ans etango président Faci aye asengi justice asala musala na ye pe azwi oyo ezali mesure de grâce oyo ezali présidentielle nde abimi nde tomoni mikolo elekaki ebele Edi Kapen afandaki kimia me mutema na ye tungisi abi te il faut aleka na média asenga président merci metala ba un grand musubi batiloka babuyambo ozalaki na yo prisonnier président ya tiki yo abimisi yo lelo yo opesi président na mokongo oke ko soutenir ene bon pas ça ndeko na 50 yebuta 50% te mais pas ça ndeko na métier yango wana metala moko na bino azaki na prison azwi liberté et alaki président ako salela président eloko moko oyo président kotikala na image pe ekote ya tango su bato nyonso ekotinda bato bayekola kosala bolamo. Merci na Edi Kapen biso peuple congolais oyo tovotaki président Faci tosepeli na réaction na yo tosepeli na maloba na yo tosengi nzamba pambola yo osala musala na yo makambo na yo ekende liboso mais vérité ekoyebana nana boma Moïse Laurent Désiré Kabila. La vérité finira toujours par triompher. Merci na Edi Kapen. Donc alobi abombeli président de la République cadeau to ebite cadeau angweza nini
Azo kangela biso kanambe ou bien. Tant sous ça bon mais la biso ye. Kado e motika na libela. Zongisa ye na Wanda. Bon, tu éviter, l'avenir nous donnera toujours raison. Toza bongo na réforme ya Seni. Tomoni Martin Fayulu a lobby toke na question mususu a lobby que non ba réforme ya Seni, il faut na société civile ba rejeter loi wana Assemblée nationale et voter ba tayango pona ko faire tricher Félix Tshisekedi. Alors moi na mboka likambo oya loi ya réforme ya Seni eza ndengeni. En tout cas, ezali esengopo na biso peuple congolais, tozui mwana mboka oyo toloba tango nyonso Félix Tshisekedi Chilombo oyo azana souci ya peuple, azana souci ya kosala makambo nyonso. Tomonaki ba changeaki constitution, ba changeaki ba loi électorale nyonso, batiaki yango sur mesure ya mulai ya Kanambe oyo tobengi Kabila, alias Kabila. Batiaki yango pona ko protéger Kabila na niveau nyonso na façon nyonso. Lelo tolingi tozongisa ba loi électorale to sala réforme ezonga pona intérêt ya mutu nyonso. Ya peuple congolais, ya un candidat nyonso oyo akoki ko passer na ko pesa candidature na ye tozana posa ba loi oyo ko protéger mutu nyonso. Biso to sepeli na réforme oyo. Nani Martin Fayulu azanga makamba koloba pe azanga ka proposition nde omoni atelemelaka makambo nyonso parce que panaye eza haine jalousie ne loko esalaka par rapport ya réaction na ye niagisaka kaka par rapport ya jalousie par rapport ya haine oyo aza nango mais biso oyo peuple congolais tozosepela na réforme ya Seni pona ezali réforme électorale ba changer nyonso bazongisa nyonso makambo nyonso songa malamu biso toza sima to pe toza ko soutenir yango Martin Fayulu fana na ekimia so zangi makambo ya koloba tika makambo nyonso ya ezonga normal ezonga malamu pona intérêt ya peuple congolais. Donc la biso sur le londe Seni non pas Seni Sénat bazo statuer sur la loi ya réforme ya Seni. Lelo nde toujours c'est la suite ce qui ba sénateur na biso ba koloba nini nde tokoyeba nini koleka toza na posa ba élection moko crédible et démocratique. Yes. Toza boyi que lelo ba élection salami okuna le bien gagna kité baleka kité. Donc tolingi su biloko wana te tant que ba publier ba résultat ondimi yango ozuko pa mayo meli ucheme na yo na oyo aleki président butumboli mboka na bino ben na kati yote eza ozala na ba témoin na yo ezala te ke na pesa ki ba sango nde ba nini ba téléphone yango yo likambo na basango nini lisusu mais to yebi bato ba travailler ki lokola ba témoin ya lamuka ezala ki ba sango ba pesa ki bango 40,000 o ezali nini ba téléphone po babimisa lokuto benga babimisa mesimba kite bango bakosaki bazalaki na 40,000 ba témoin menzoka bazalaki na 16,000 ya pamba yango moye bazwa o ezali ba résultat nyonso ya ba centre nyonso o élection salamaki ezalaki te nde tosenga Martin Fayulu o se préparer na ba témoin na ba makambo nyonso po élection tour oyo ekozala crédible et transparent et crédible et démocrate. Ok, tout l'équipe bongo na dernière question. Félix Tshisekedi signe loi a signé loi sur l'exploitation ya ba minéraux kuna na est ya Congo mwana mboka pese la. Ya solo to monaki déjà yango makambo oyo président akendelaki nango to monaki atterrissage ya président na Katanga pe na Luala ba na Kolwezi pe to monaki président ndenga akutanaki na ba chinois asololaki na bango président akancelaki o ezali ba contrat nyonso minier oyo Congo azalaki nango na ba partenaire na ye o ezali ya Libanda Chine pe bamboka mosusu nde président lingaki ba modifier o ezali ba contrat bakena ba contrat o ezali pona intérêt ya peuple congolais parce que ba contrat mosusu o nyonso tozalaki na yango ya kala elobaki na sortie médiatique ya Aber Yuma alobaki ba contrat nyonso ezali ko bénéficier na peuple congolais te pe mboka na biso
tant musu bandai ko pesa au moins 15 à 17% ya richesse nyonso ya mboka na biso ya batonne ya minerai ya mboka na biso oyo ezali kotekama na bamboka mopaya. Bamboka bapaya nde bazalaki ko profiter na yango. Nde président ayaki ko stopper, ko canceller oyo ezali ba contrat mine nyonso ya mboka na biso. Nete yo komona lisusu ba miyibi, ba occidentaux, ba rwandais baza kokota ko salela oyo ezali richesse ya mboka na biso koyiba yango kozwa yango na ndenge ya lokuta na ndenge ya kimoyibi. Nde président aye ko signer lisusu oyo ezali ordonnance pona ko stopper oyo ezali ba misala nyonso oyo ezali ya oyo ezosalama illégal. Misala nyonso ya exploitation mine ya illégalement oyo ezosalama na ndenge ya mabe oyo baza koyiba président a stoppé yango nyonso. Président aza na posa ya gouvernement ifezala na contrôle ya makambo nyonso pe mbongo ya minere na biso ifo kota na oyo ezali na banque na oyo ezali na fonction publique ekota na banque efanda po mboka na biso ekende liboso. Président lobaki o nyonso alingi aza na posa ya richesse ya mboka na biso aya na porte. Bokota lisusu na lidusu te, bokota lisusu na fenêtre te. Boya to négocier na contrat moko gagnant 50-50 et peuple congolais a profité. Oye baketango oye na contrat gagnant okozwa peuple congolais na musala pe okofuta ozali ba taxe na yo na mboka na biso. Po mboka na biso e profité, mboka na biso e tongama. Yangwana to sepeli na ordonnance oyo président auti ko signer pona ko stopper oyo ezali ba exploitation nyonso ya minéraux oyo ezali illégal. Ok, moi la mboka tolandi biso nyonso lolenge molobelu abino a lobeli bino si la loi peut-être sur la loi oyo et ya exploitation minière na partie est na biso de la République démocratique du Congo au bongo yuté kotanga malobi à travers l'information na RTNC. Donc vous allez toujours brancher, scotcher, cimenter lobby toko lobela lisusu makambo oyo etali lisusu ba loi wana lisusu malamu to beta cete mais toujours rappeler lisusu na bandeko ba sénateur ba uti ko honorer ni na bango lelo balobaki ba kopesa $500 à chacun pour na ko soutenir ba soda na biso na FRDC na Est to bosa na te état de siège kuna na Est. Alors ba uti ko honorer mbongo na bango lelo ba pesa soki 1 million de francs congolais na bango lelo soki 100 millions soki 1 million lelo mam na bango esili bazo kende ko pesa ngo kuna na ba pesa ngo déjà na Rao Bank nde ba ebi ndenge ni ba konzi ba kosala pour na ko soutenir ba FRDC na biso miko eleki to moni mo ba video etamboli ba judaïste donc ba rebelle wana ba terroriste wana ba moni ke indeli bango ba sali renfort na ba soudanais na banani ba yeme elongeza na ngambo ya Congo to komi bongo na suka boza toujours branché pour na prochaine émission lobby na ba révélation sur Yasika mwana mboka na mwa mukuse batumi balimisatu mwa mbote soko ukoloba nini ya solo balandi nyonso ya diaspora de bunde to senga na bino bo komantaka émission na biso otali partager na baninga pe bo s'abonner na site na biso ya YouTube bo s'abonner peza toza na posa ya bo like et bo commenter ekosala biso malamu en tout cas bo s'abonner ebele na pesi mbote na oyo ezali na papa Joaquino na 7-11 oyo ezali ya mama Kati na papa oyo ezali bijou ya mama Mbo en tout cas ba mbote na bino mboka na biso République démocratique du Congo kende liboso oyo ya Musée Aidi na Abala oyo ezali pe ya réveil na ya mboka na biso papa na biso Kelani pe mboka na biso epambolama oyo ya super héros national oyo ezali papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba mboka na biso tomoni changement nzambe apambola mboka na biso mbote na balandi nyonso ya diaspora debout tokutani na mbala sima
Bye. Ok, bye bye. Bon, partagez ma émission na biso ko sala biso malamu. Bye bye, mboko abino.